Bonjour la famille, coucou, 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 bonjour, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très très bien la famille. Tout va bien, voilà, j'espère que l'éclairage ça va. Non, mais allons comme ça, c'est la voix qui compte. Hein. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisubino, boboto bondeko, na kati ya mabota na bino, bandeko na ngai, vraiment, ningana, ningana, voilà, tolanda, makambuto zo sola na boke bignon surtout, topesi, vraiment, bandeko na biso, ba musulman, ba salam alaikum, bisika, bisu bango, boboto bondeko na bandeko na biso, église catholique, voilà, tokei pe mbangu, topesi matondo na ba ndeko na biso nyonso ya ki église kimbangiste yenge na bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo. Vraiment bandeko nanga ningana moko pati kopa café ndenge ka osepeli olande mission na boke binyoso tola musabino kaka nde tola musarabino conscience tozo ebisa bino makambo ebele okozwa na kati ya église ozalaki na yo bien na ndako me okei na église ya envoûtement yo po komi envoûté yango to ekosola na bino kopo mai ezanga te bandeko nanga oyo cadeau bapesinga na bana ezana à peu près 1,5 litre ya mai soki na meliango mokolo mobimba eza très bien na santé yango ndeko mama ozana problème ya omela mai okwa komela mai te omela mai ka muke eza malamu te photo mela 1,5 litre à 2 litres par jour. Somba eloko ya boye. Eza nango cher mingi te. Otondisi yango oyebi déjà que ah, ce qui na silisi eloko par jour, naza déjà bien. Omeli, eza na tige nango ya propre. Osilisi, ozotia mai na yo, et ça lo bien. Ba musuku tu batambola nango, même na voyage, azana eloko na oyo. Bandeko, eza kitoko pour la santé, l'eau c'est la vie. Donc, n'hésitez pas à acheter les bazote kango partout, na ba internet, na ba nini, partout au sombiango eza bien. Voilà. Bande onangai na eko bete bino li solo ko la musa conscience na likambo etali ozo le kan église ya Bostra. Bostralino bande konanga. Na mona ki yango bandeko na biso pe basaleli yango déjà ba analyse en tout cas c'est bien et c'est là kinga nzoto malili eza biloko ezoleka na ba église oyo eza na ba démon ba église oyo eza ba église à mabe ba église à envoûtement. Comment yo mutu bokolanda comment yo mutu otiki kindumba olobi na ken église wana na tiki kindumba mais au comme une église kindumbe comme liosu please olobani ozaki mutu moko boye ozolinga okende otika koyiba mais au comme une église koyibe yesu makasi tellement talinde ba pasteur bazo senga mbongo yo poza mutu moko oyebani olobiso ba osenga mbongo boye ngape na opesa te et osala ndeni ni obi anako bakana musana nga moyibi alors que yozo keno koluka délivrance. Yango koyoka ba websa bino délivrance eza processus mais to mona ba processus wana te pa yesu ya ba 10 ans ba processus ya ba 5 ans non bon banga te aveugle wana première fois Jésus a tchaki esoi ay mona na kite ay ko tcha mais zaki mu jour wana kaka ezalaki te que dans 10 ans ba su ba ko na l'église 5 ans 8 ans célibat et 4 eko ya raté. Ndaku ka problème c'est problème kindumbe zoaka makasi biloko musuku karaba mususu azalaki na vie ya kimia banda koti na ba église binzambi na lobi nyonso te mais oyo ba pasteur bazana misala mabe au mona okomi ko dépenser plus chaque mois chaque semaine il faut luka lambolata oko zongele lambate esprit wane kotio esprit faut ça na saka bien. Moi, je connais une belle sœur à moi, belle sœur à moi, Moussika, sur laquelle j'ai mené des eaux de tal bilamba. Pourquoi? Parce que chaque dimanche, il faut le te lamba ou yon la tate. Alors, à sombre bilamba, à sombre, bah, il s'en va dimanche et comme pembeni. Au quoi bilamba combien? Au souka wapi.
bandeko banvoutiment ebele ezoya na baeglise na kati église ya Australie no bandeko nanga esprit ya impudicité eza makasi na kati église wana ba avant d'abord ndeko Australie no wana pasteur wana abalisa leki ya mwasi na ye epa ya un homme marié mwana mwasi wana ba divorce na mobali na ye te kokabwa na séparation ce n'est pas le divorce précipitation ke obalisa leki ya mwasi na ye libala ya kafu me bandeko nanga azaka mobali ya bato ba divorce kate ebimaka problème toye koyoka pasteur oyo alandaka ye na sima oyo tango ye akotaki ba garde à vue na ye wana bapekisaki koteya pasteur wana azalaki na débat bord na kati église ekomaki mbutu bandeko nanga il y a même pas une année ba catastrophe basi mwasi musufi mususu abenganga aza na Finlande azaki na fiancé na ye bandeko nanga abengi kuna mama mina mobali ne bazobake mwasi wana oza na ye eza mwasi na yo te alors que babundani na mwasi wana ntango bazalaki ba sans papier lelo bazwi ba papier bango mbale mobali pa zwi na ndenge mwasi pa zwi l'air bakomi basi balana mobali siko mutu alandaka mateya ya Australie en ligne ya bande kolanda ngote c'est une fille moutete là que je connais bien libale kufa ye aza même na ba audio oyo ande ko enregistrer tant mami na bino azoloba ke ate moi sona ko respecter yo te tala kaka yebi on atango pasi yo zela kaka soko ye awa ba sert bien bazana kati église botala nano ata bino moko bolanda mona mwasi mobali wana ndoko beta sente na église wana ndenge mama ameke na kozule mwasi ya mukolo abota déjà bazo manipuler bato na impudicité au sakanate parce que original ya ye moko pasteur impudicité plus asundola mwasi a divorcate yango bomonaka à côté ya na ye boko mona soki pe ndeni bote mateya mais ye moko aza na kati ya molili bino pe bozaka na molili akomo sala be mission bozomona be mission moko penza ya impudique be mission moko ya mabe makasi oye koki memi koleka na kati ya nini te ya ba chaîne te ke bana batala alors nyonso tu wana bandeko nanga tout autour ya makamwana ebele mwasi na ye aza na kati ndayokaki memi prophétie ba prophétisaki mpo na mwasi wana mais na yeli yango nanu te mais tokoluka yango na koya ko décortiquer bino prophétie ya mami et puis ekokokisama tozana bino awa mais eloko na memeli bino na koumela mingi te nazo tshela bino ngo sikoyo bolanda tango pasteur allié po nazo salaka ba réunion soki ya ba couple bande konanga ba pasteur ebele basala ba réunion wana et suka mabe modèle azo memelango et komi penza donc zo ke mutu penza lakisi ki bongalité na ye donc mungala oya impudique bolanda ndeko mwasi akendaka na église kuna akoma ko pressentir ke mama mi wana na bato église bakoma koloba ke ayaka achaka kingandi misu achaka mobali nanga misu achaka batu boye misu mwasi wana koma koyoka yango pona mama mi amona kaka batu nyoso bayaka na soki balati kitoko soki jour wana moni ke ya bimi bien te ser moko alati bien akolinga même pas bata protocole sa yebisa bango botalaka ba sero bozo mona fu bochaka baona ba côté musu ya basuka kuna batu l'église wana makamna olo baba yebi mais lokola bakangama déjà ba peuple congolais c'est facile ba sokola e ma misu c'est facile ba sokola e ma toyi ba kotisa e biloko ya mabe congolais sentiment e bomaka biso ata ndenge bozomona ndenge mboka ezokende bozotala pena ke bie bobike mais mboko ezokende bato bazosala nini bozoma belokola sentiment eza wana asalaka oyo azosala eza tangu na biso tukunyata bango lukula bakayasi vaut mieux beau souffrir mais bato wana bazala c'est triste sentiment otozalaka nango eza sentiment diabolique ezalaka ya bonzambe te soko monika oza fanatique yebaka déjà satan zana yo ko douter kutu te
Parce que Dieu refuse ça. Dieu est jaloux. Alobi, na mokilo tozaka fan kaka ya ye moko esili. Ni ya bana na yo. Mais ce que toza fan na mwana na yo. Nzambe place ko boma mwana wana. Bomonda ki yango bie pa ya mama Alexandra. Tellement fan le kaki. Abande ko mona mwana wana. Mwana mbotozo mwana na misu normal. Azana ina beauté extraordinaire te. Mwana na misu normal. Aleki na ye mukili mubimba te. Mais maman na ye azomona ke yenda bota. Donc la plus belle des belles de tout le monde. Nzamba sa nini a retiré mwana wana. Lelo bomoni ye azomi ye bakutu te. Mwana penza ko soki to kei to tali to landeli bien. Alexandra Miboma ki na ye moko. A se suicida ki na ye. Yango bomo na mama. A komne pe na suka. A moni pe nza clair. A moni pe ba lettre. A moni pe boy. Na suka. A tiki ka media. Qu'est-ce que c'est? Alors, bozala ba fan te. Même ya pasteur te. Pona oyebi nzambe na ete. Même ici oyebi ke ya sambe la kapena nzamba solo. Mais nzamba lingo za la fan na ete. Ozala ne fan ya Jésus Christ na ya ye moko nzambe. Yoka ye o sepela na ye loko tout le monde en tout cas cet homme de Dieu il parle bien aza vraiment na Saint-Esprit aza mais koko ma fan na ete. Obani ko sambela nzamba bostralino nzambe ya mamolangi nzambe ya kuchino nzambe ya soki ya nani. Non, tu ne connais pas son Dieu. Alors bande konanga boyo kasikonda bokebi histoire nini eleki na kati église wana esalinga somo na lobi postralino akomi ko discuter la bandimi likolo impudicité bolanda. Azoti na mama wana asolola na service social. Isa drôle. Bolanda la bokebi nyonso. Boyoka. Bolanda. Voilà, boyoka. Des personnes, comme vous avez dit que oui, ceux qui par exemple, moi si Batimisus Batara Mibali, ça veut dire forcément que Balina Bango, ça veut pas forcément dire ça. Soit moi c'est Atali Mibali. Vous avez entendu quoi? Basi Balina Mibali à Batu. Et alors que c'est pas forcément vrai. Banibali Misus Balinga ba réputation et pas Basi que Bisoto Linga Mibali. Déjà par rapport à quoi yo kana makentina yo tu vas penser que ngana et banina ndé. Maman, le Cambo Zoloba. Comment est-ce que vous dites là? Non, le va bien. En fait nana kanda parce que nana kanda. Nasa vraiment la kanda. Parce que ngana église ngana solanga batute. Mais tinga boye na ko jamais na vina ngana ko linga mobali. Oh, zela na maman. Balobaki na yo. Oui. En merci à vous. Parce que s'il vous plaît. Si on s'est adressé à vous, je ne sais pas. Mais attends, il faut écouter là. On est à l'église. Hein? On est à l'église. Je n'aime pas les désordres, on est à l'église. On est à l'église, je n'aime pas les désordres. Ce balobaki na yo, na suka ke un service social. Non, papa, non. Shalom. Shalom, papa. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qui vient de se passer tout à l'heure. Quand vous avez dit, il y a des personnes, quand vous avez dit que oui, ceux qui, par exemple, moi, si Batimisus Batara Mibali, ça veut dire forcément que Balina Bango, ça veut pas forcément dire ça. Soit moi, c'est Atali Mibali. Vous avez entendu quoi? Basi Balina Mibali à Batu. Et alors que c'est pas forcément vrai. Banibali Misus Balinga ba réputation et pas Basi que Bisoto Linga Mibali. Déjà par rapport à quoi yo kana makentina yo tu vas penser que ngana et banina ndé. Maman, le Cambo Zoloba. Comment est-ce que vous dites là? Non, le va bien. En fait nana kanda parce que nana kanda. Nasa vraiment la kanda. Parce que ngana église ngana solanga batute. Mais tinga boye na ko jamais na vina ngana ko linga mobali. Oh, zela na maman. Balobaki na yo. Oui. Merci à vous. S'il vous plaît. Si on s'est adressé à vous, je ne sais pas. Mais attends, il faut écouter là. On est à l'église. Hein? On est à l'église.
Je n'aime pas les désordres. On est à l'église. On est à l'église. Je n'aime pas les désordres. Je parle pas de service social. Non, papa, non, rendez-vous. Shalom, papa. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qui vient de se passer tout à l'heure. Boyoka. Excusez, papa. Nazoloba, leka tout à l'heure. Yo, papa, Bostralino, yo, lobike. Basi, bayaka kolinga ba mibali. Na kati église. Tango batu bazana bazo ye église. Soki bazana Saint-Esprit. Soki église, on est à bonzambe. Comment bana basi baya lisu ba sirène baya kuna, basi ya mabe baya kuna, baya ko détruire ba mabala ya batu. Pourquoi toi tu ne pries pas que cet esprit là, tant on toi koti etika la bande église. Soroza vraiment ya nzambe. Pourquoi tu ne pries pas? Bandeko bozo mona, eza milimo na bango moko ba pasteur, ba kenda ko simba ba kisi, pona bayaka ko kabela mino milimo ya publicité, milimo ya pauvreté, milimo ya misale malambu te. Il faut yebe église ni bozo keni. Bazolo bela bino butu na moi. Les mêmes pasteurs qui a volé l'argent, ba kanya à peu près dans 2 millions na kacha ba banki ba sapatu banini. Mais bo yoka kakaka te. Mwana mwasi oyo, bazo humilier ye, azo yoka, mama mami, kingani ba olo ke alingara mibali ya batu ndenga talaka basi musuba na misu kitoko mzaba pesa eka misu loka ba mari misam aza na misu zo taloka abondenga za na misu na ye yoko kanta zo linga yazo lingo te misu na ye za bongo siko pasteur azote ya na kati église basi mususu lati penda boye mama la danoise lati na ye ayaka na église pona ko luka mubali kuna tabino moko bongo live together ezarabi. Tana esa bino bo yana bino na live together kuna na l'église on boko balate. Comment bino bo kende na église bozo le la célibat. Dake me pasteur azo pekisa bino ke bolinga mibali na église te. Est-ce que zalaka? Et Rosalandeni, faut moi suppose la propre miswa kitoko mobali pa monio à séduire à yepe ko lingo mais kuna bazo pekisa parce que Satan lingara mariage te. Boko tika la kaka bongo na l'église wana botu na bato ba mamola ngi ba sabino combien de gens ba koma ki na ba 50 ans ba 40 ans ba 45 ans vierge ba tika li ko bala te mibali bazate pour des gens muta olo ba no bongo tant yo ye l'église mobali moko zo lingo yo ko linga o ba te pasteur nous a interdit to linga ba tu na église te boko tika la bongo wana mateya nini wana za mateya kote ya te. Mais ça m'a été à côté à thé. Batoufa lingana partout. Ça n'a rien à voir. Mon bal il faut la conscient que Naza déjà marié. Même moi si moi à saliga ba yeux douana na kokwa ya thé parce que monsieur Bobal a quoi ils ont azan impédicité azan satan. Soit azan doki soit azan fouté. Maintenant, yo musala na yo papa wana musala noni. Et la dame qui déclare que alors il faut que son assistance sociale. La femme habite ngana yana besoin na rendez-vous na yo na zwa ka rendez-vous te. Mama mitanga komona kombo batu nyoso bazwa ka rendez-vous. Moi si na fois tala. Tanga komona ka kombo boy. Bana na ça une histoire vraie. Combien de gens m'appellent? Akoboya ko éliminer kombo na yoko kota te ko pa mobile na ye. Nete so amona mobile yango final ndenge ni nazo ebate, mami tu es aveuglé, toi tu crois que ton mari a za ndenge ni mobile wana kuku dendo. Omona ka beauté ya ndenge. Moi je comprends pas. Bozana misala milili bande konanga. Boyoki ndeko mwasi. Il faut kota bino bien passage. Quand vous avez dit, il y a des personnes, quand vous avez dit que oui, ceux qui, par exemple, moi, si bati misus batala mi bali, ça veut dire forcément qu'il va lina bango. Ça veut pas forcément dire ça. Wana pasteur, ate ki ango bongo. Basi misu bayaka awa, wana mungongo niza bayaka awa, o mwana basotala ba mi bali ya batu. Ah, pasteur, toi tu peux Matthieu sili na Bible, na verset ni Matthieu ya wana olobi yango zote ya wana. Eza na verset ni. Yango mibali yango bayaka kotala bango na bazie du wana, bango moko bako boya te. Donc moi ça koya na propreté, akoya na na fier na été, asoka ye bongo donc aye ko séduire mobali. Donc mibali bayaka na église do ba impidique.
do ba bula wa yo penza bomoni ba église wana bomoni ezobe batala mama aleli mwese atomboki abiboye bi vina ngate wana deja si ayoka soupçon kaka mama mi bato apekisaka mwesi wana na lingi pembeni te mwesi bango kambaki na kobeta isuma solo bato a protocole mami oza na mutu alinga ko na église wana te soy bato bayaka na église wana bolimbisi po mobali no azaka na voix ya lukuta voix ya batati wata bendaka bato mais soki tembe na église na no botika na 0 personne ka soki na yo mwasi oyo pe zoba ya mwasi oyo yebi ko prier na ndaku te yo yebi ko sala boba auto prier te ba église ezebele église bazo humilier yo bazo loba ke yo ya kana pono luka mibali ovandi kaka wana osenga séance c'est pas pasteur bako pesa ote mais c'est quoi o sokoli na yo pe bien o lati pe luki pe lamba ozwi pe transport sou pe voiture aucune église bazo humilier yo bazo loba ne ko yaka ko séduire mibali ya bato. Bota la bouzoba ya ba Congolais si tikato zalaka. On est un peuple zoba, un peuple maudit. Ngaku na baka tozala maudit même Satan bandi ko a comprendre ka peuple terre. Toza mélange ya makila moko boye naza si bakoko na so na kalabanda ko sala ba rapport sexuel na banyama. Alors mi cerveau na biso ezaka sous normalité ngai place bazo humilier ngai d'abord so na keka en église naza bienvenue non le deuxième jour na ko yate so na yeka en église bona moni kaka batu mobo ba dongolinga mutu mobo atelinga ka bo lobi na ko yate non y a une église wana te parce que moi je dois chercher là où il y a la joie batozo yambana tozo sekana batu parce que l'église c'est comme une deuxième famille. Mais moi, je suis humilié. Jusqu'à la 5e génération, humiliation. Mais avant ni kaka. Allez, jour on a fait maté et comme raté. Et comme pasteur azote yango. Mbala moko ba nere mati. Ngai, bozo humilié nga boye bingate. Nga na solo nga na mutu en église te. Ba yebi sakiye. Akolo ba azali bo maté. Et puis boro yoke. Moi la mobile moko azoko appuyer pasteur. Toujours il y a des mbouloumbouls. Moi, c'est Atali vous avez entendu quoi? Basi balinga mibali ya batu. Et alors que c'est pas forcément vrai. Mibali misut balinga ko bamba ba réputation et pas basi que biso tolinga mibali. Déjà par rapport à quoi yo kana na makensi na yo tu vas penser que ngana et banina ndé. Maman, le Cambo zoloba. Maman, ce que vous dites là? Non, loba bien. En fait nana kanda parce que nana kanda. Pasteur aboua kela qui est jeton. Pendant moi si na ye bisaka ye benja. Ayo kaka moi si ona nyoso. Tala moi si boalinga kayo. Wana pe alobi na monaka modela yaka ko chela ka mabonza. Boy na boy. Pasteur abale boaka jeton. Wana boakela ki batu ba jeton na kati église wana. Bino batu musu boyaka awa. Boy comment tu peux dire à tes brebis? Comment ko loba na bano ba opeso bato o mbongo yozo ozolia lelo. Mbongo ozochelo lendo. O bokoma ba voyage. Eza mbongo na bino. Eza mbongo batu wana baza ba client na yo. Ba client baza ba roi. Pourquoi ko benga mutu individuellement te o bandi ko boaka ba jeton na cher? Moi so pe na ebite. Mobali na yo sozo mobali ya mwana mwasi yo soko zo yo kabiso bimisa mwasi na yo azana kacha azoke ko faire souffrir. Comment toi tu pars à l'église babo ke la ko ba jeto souffraka. Donc moi ça mazo mona kazana souffrance mais azo yaka l'église wana te ngaso na ye l'église na ko luka sengo délivrance mais so na zo l'église pour na souffrance ou bien so na ken église moko pasteur moko te aka makambo pasi acha aka banzembo mawa salela na bikama yawe alingi bikama Yesu alingi bikama ya alingi yango yawe baba salela na bikama salela na bikama yawe azalela ngabikabwa Yesu yo alingi mikabwa Yesu mokozi na kozali wapi baba akutala kina bangu nyalanga akojala kina bango balukelinga maladi yo bawakelinga sida balinginga na kufa yawe balinginga na bela Yesu mokozi ozali wapi ya azalela ngabikabwa Yesu yo na longwe l'église wana. Do église mobimba to yaka ka kolela. Église momba to koma ka babi senga. Non! Ngana fona ke une église.
Ojo kumisa nzambe. Mimi ciel na yembi ba bisous à toi. Mimi ciel na yembi. Faut que une église oyo na zongi na obina. Oyemba nzembo penza. Ngana yo kumba ama yawe. Yo mabale bilaka kumbana papa. Onga ina yembelaka yo kumama Yesu. Yawe yoku. Oh kumbama yawe yo. Nanda kunanga yawe yo. Ela libala nanga yawe yo. Ena bana nanga yawe yo kumbabe. Yawe yo. Yo kanzem. Toso bina. Oh yo so kende. Te na yeka defana yoki évangile à mawa. Te. Même l'église catholique tout le bangolais rien sauté et ça collait à mawa na yoki motema mawa na kumisi mo kontinza belangai ne na ba ajoy ngala kena l'église na lelaka jamais yawe yo okumba yawe wana tala fierté okeka yawe yo okumba yawe yo kumba be yawe yo okumba yawe yo telama yawe asanzalama yawe yo kumbabe wana n'église là danoza ko ya me ba oya boy boya ka koya ko emilia ka batu so ba yeka ka bandumba batu so ba yeka ka bandoki batu ba ko ya n'église te ba bima ne sengo ba yene sengo ba songi ne sengo fo bo bamba ba ka ba milimo bandoki évangile ma be obozongo na ba Australie no bazosala ba komisa batu mawa ozongo ke na ndaku no tango bima l'église ozaka mawa ya soko monika église abongo bakata kima siko yo sepelaka mukoloni na otu na otu ya bona ikebo partager na ote ya bino yo ndeko nanga ko sepelaka mukoloni ni oyo yo pona église isakola ya mawa ngana kende l'église sakola esengo nazwa te nzamba pesi ngai pema nzamba pesi ngai navanda na poto nazana tsoni na yoki maladi na ke pas docteur nebi ke un jour na kotika mukilo na ke me na kufine sengo nanga na bandolela kaka te kamunuko ngai te rozwanga te nazana pasi nazana sengo boko yeba te toujours kolo kumba makaka me bino ka kolela soko moni kaka changaka so zo badia changaka ça veut dire ba problème elekio ba problème zamba chayoka to sila to yoka naza vraiment na kanda bakinga na église mama lobi naza penza na kanda yaya yozo kene l'église ezo pesa yo kanda mama mama zoba boy mama yo mope na monyo ki zengi sensé ngai ne kene l'église e pesa nga kanda église eza place moko boy muta poneli ngata ngai moko na décidé je pars ou je ne pars pas absence nanga et ça n'a rien à voir. Les obligations te musala kutu place nazo ke sala nebi ke kote selanga mbongo mais so naza leste je pars. Oui, nebi ça rappelle bilongo na déjeuner na bon déjeuner. Il faut chercher là où tu travailles, ce n'est pas tu travailles pas seulement pour gagner l'argent, c'est pour aussi pour ta santé. Là où tu es aimé, là où tu te sens pas pression ya musala, là où tu te sens à l'aise quoi. C'est là où tu vas travailler. Toi tu peux pas travailler là où tu as mal. Ozoka ba pasi, ba na musala ba collègue bazo linga yote, mais ozoka ba kaka no sala ka po na zwa mbongo ngo oliango bien. Nga bongo na oliango ki malamu te. Na oliango malamu te. Bandi on a beta bino mo lisolo ka ngai yo. Parce que place nga na salaka tozala na place fixe te. O moya ngo boto sali biloko koto, to ke sa biloko kote msume, to kina kotika ngo e pa ya bana o baza ba prisonnier de guerre. Na kena kokuta na mwasi mo boya Ghanéen. To na place mo batinda biso. Aya minga pe bien. Bande ko minga bien. Alors minga kutu nazo comprendre neni nga na sepeli nao nazaka na difficulté ko linga bato nga pe na sepeli na bien nazuka même moto na me sala nga pe bien na bandolo bana ba anglais
to solo la to azali na voiture moka kitoko bebika bato babota bana bakizengi wana bapia bon ba voiture bien na mboko voiture kitoko aisinga oza côté ni ngabi tozaki na bisope musika te na ndako nanga ngabi c'est bon so musale sili ngaba ndo 6 à 15 minutes avant ye fona zelanga kaka 15 minutes tant ye pas aussi ça so na voiture Dieu atikinga na liboso ndako nanga te ando tika ngaka ya na balabala ona yazo kota nga na kiti nanga na beti nanga makolo mukie na komi nanga ngabe na bien te na bando bomba mwa tike nanga retour na ebike mwa ba omemanga mu fele na tongo peso na oke nanga musala o mwa ka pa na nzela abeti pi na bando ke kozwa ete wana pa na boyaka mais so na okende nanga pa na bando oli oke ka makolo seri wana no sa penda sport na otambola 45 minutes makolo tina musala wana musana pese mwa musika leo musana ngekoma kan awa na sala ka 15 minutes bandeko mwana mwasi wana jour kaka ayebisanga na aya kotika nga na ndaku nanga nga pe na ndimi akomi pe na voiture atelemi akota kikutu te to akenda ka bo ayininga mbamo na pese mbote na tongo o na lingi so pesa nga mbote te comme les amis Alicia na bina salioni ote na lingi na ngaka te ekoki na lingi sute raison izate sala vina yo kenda kazongaka atomoninga na musala kopianga mbote te ngabi yazaki na chef musu na keti pa chef na bango na fundi ye chef na bango bi tika ye kaka necha boyi na ye sala musala na bande ko mala les ekotelanga na musala na ye pe na ndaku ko na isi wifi nga na olungwa musala abi pona expliquer habité yo zara mwana nzambe yo sambela ye muta olongwa ou bien bino ba olongola bino place wana ba tia bino côté mususu na côté prière ya makasi te biso to sambela na nzambe po biso la bana nzambe to ba sentinelle na nzambe to sambela na to ndeka na osona bino ngane na sola na ngana nzambe na ba problème te okota jeune kene na mangengenge matabwe ete nabika papa tele nga likambo te likambo ezabwe nazo ebate loko ne zamba bina nga problème ezate bande ko zamba tikinga ne preuve na ye pendant 6 mois 6e mois ye moka longwe musala et puis après quand ya longwe musala to umelte biso ba longwe biso esika wana mais Dieu a permis que alongwa nanu musala pona za mutema mabe si mabiso pe to longwa na biso to ya sikoyo pembeni nazana nga pembeni na ndaku oko kende te place momo na musala o souffrir musala kuta musona kolo bake mama persévérer muke po na mbongo tio luka musala mususu ou bien kota na formation na tanda zo chômage mais église le weza libre na lingi na ke na boyi na lela lokola mamoyo na lobake na koma koyoka kanda mais non la famille. Likez l'émission, partagez s'il vous plaît. Vous partagez l'émission. Ça va aider les gens à faire la mise. Bozo que nous y a une impudicité dans l'église. Bozo bak sa ba démon église. Bozo quand ça célibat dans la vie na bino, na ya bana na bino. Amenez vos enfants à l'église là où il y a ba pasteur ya bandoki. Surtout pasteur bakani kaza moyibi, mais bozo yokate. Les Congolais sont têtus et les Angolais aussi. Beaucoup de gens sont Congolais. Surtout bino Bangolais. Beaucoup de gens sont dans l'église Congolais. Passer à Bangolais bazate. Et tel bino quand les Congolais bako baby sabino ne venez pas pleurer ici. Oh, c'est là non maman. Balobagi na yo. Oui, on se met à vous. Parce que s'il vous plaît, si on s'est adressé à vous, je ne sais pas. Mais attends, il faut écouter là, on est à l'église. Hein? On est à l'église. Je n'aime pas les désordres, on est à l'église. On est à l'église, je n'aime pas les désordres. Azopesa ye kanda ndenge pasteur azoloba ndengwana moi sanga lobi pasteur azopesa ye kanda mama il fallait kende kuno gifler bambata dime ou bien taper sur la table pas tu sors tu es libre maman hein
Tu es enfermé. Au moment où tu pasteur en prise du diable, tu n'arrives même pas à sortir. Au kozo kakanda, mais ozo kende kaka. Et puis il fallait trouver un service social, bandoki, ba miyibi, ba escroc. Ba osala ba olobaneni. Ba opese conseil ni. Il fallait trouver maman, mamie, il fallait me trouver. Pasteur Bomba yamba batou rare. Avant yamba mutu faut en enveloppe en bon ya maboko. Hey! Bangona batatanga ngala batatanga ba rendez-moi. Boyoka. Na suka ke mo service social. Non, papa, non, rendez-vous na yo. Non. Shalom. Abina zo ba rendez-vous na zo kate. To longwe wana boyoka tata moko a répondre. Boyoka impudicité ndenge zo chauffer na église. Like partager. Boyoka siko tata wana pata siko mama o makambo lobby. Siko papa moko ayeki akanisa azokote la Australino nzokande azoko confirmer l'impudicité qui règne dans l'église. Écoutez attentivement, ok, likez et partagez l'émission s'il vous plaît. Avançons. Quelle est votre question? Elle n'a intervenu par maman parce que Bissopé toza ba preuve concret dans quatre églises. Ba Congolais arranger différence au ba épreuve. Ezaka ba épreuve té. Ezaka ba preuve. S'il vous plaît. Bolongola ewana. Soko lingi ka rocha lo baba échantillon kasi. Zone ole o lo ba épreuve, tchana o échantillon. Toza ba échantillon oyo boy. Bolongola ewana esalaka bien té. Ezo bimisa biso ka toya ba ki nzengi tutanga malamu té. OK? Nazala te pas na pesa bino différence entre ba épreuve na preuve, OK? Voilà. Oh là là. Vraiment marambozo les cas eza soni. Eza soni parce que nga moko no lo banu tant que moi na yo naza marié. J'ai une femme et ça na bateau. Soko yebité, c'est normal même et belé ba yebi. Mais il y a des filles azoko ya ko draguer yo. Pour que ça trouble na katia foyer na voilà. A mona yo ça service aye ayo ko loba na marambo bêtise san et so ça biso na mawa na nde nazana ma misu ngana utiki na ekopiste na ngana tiki ngo kala. Nelo na moi si na nga malamu na fa na ye ata unili moi famille yango omona mutu na moi si na ye oko soit conscience que vraiment s'il vous plaît oh mais je vais expliquer l'on a expliqué bien nos abos. Ce que je voudrais vous expliquer c'est s'il vous plaît église ba pourquoi Dieu est Dieu il a permis que nous puissions prêcher la sanctification. Les deux. La seconde chose et ça c'est qu'il n'a partagé. Non, question de question. Elle n'a intervenu par maman parce que Bissopé toza ba preuve concret. Ya lobby alinga intervenir pour na maman na biso a lobby ke bazo ko se la ye makambu ke ya zalaka na les yeux gogino. Les yeux gogino. Oh là là. Yes koyo aye ko confirmer biso ke kindumba na église a pasteur Australino moyete ataba monyo za na mobali ataba monyo za na mwasi fo ba linga yo. Est-ce que kindumba ya bongo ko za na église de Dieu, église a Australino na surtout na poto. Si c'était même au Congo, on peut comprendre que Bassi Bazo Lukaboye, parce qu'il y a la famine, il y a la pauvreté. Mais ici, on ne manque pas même de l'eau à boire. Ça, on les a mis moko ya bien, les a mis moko ya kitoko makasi, on les a nakati awa bande kunangai. Hein? Mais bozo komona makamde les a oleka. Oh là là! Ça c'est du n'importe quoi, hein? Yaya to comme la souka laïque na kati église. Donc vraiment marambozo leka eza soni. Makambo ezo leka awa, bandeko ezo leka na libanda te. Ezo leka bote, ezo leka awa na kati église ya Australino. Eza makambo ya soni. Et kati ba musu bazana basala ka ba rapport sexuel na kati église wana. Nyoso wana c'est la prise du diable parce que le pasteur c'était azala besala mabe a signé un contrat na démo ayaka kopesa ba milimo ya mabe na église parce que si c'était un pasteur qui fournit vraiment le Saint-Esprit mutu mota okota na église wana auzana posa ya fornication.
To au mona kutu yo moko soko koti o bandi ko se senti na lati bien te mbala ko ya funa lata boy na bomba maboko mbala boy oki mo ngepe mo longepe sali nganga mna ndako bandeko mais écoutez un peu vous allez voir oh my god eza soni parce que ngamoko na lobano tant que moi na yo naza marié j'ai une femme et ça n'a pas tout. C'est normal, mais et bene bayebi. Mais il y a des filles, azo ya ko draguer yo. Pour que ça trouble na katia foyer non. Donc tant papa so ça ba service, basi bazo ya ko draguer. Ceux qui d'église pasteur au monique église basi ba bien moi bo mona ba boka na msezo ezo si bate. Quand tu sens seulement na église ça ne va pas, basi ba komi ko luka mibali bango moko. Référé à la Bible. Il y avait les papa moko boye amemaka bana ne na mboka mobo mibali bazala ite ba mibali na basani bana na basani ba pesa tata bango lungwila ba pesa lotoko ba pesa zododo balala na tata la bango ba boti ba race moko boye soki ya bandenge ni ya ba nilotiki kuna ba boti ba rwandais et on ba ba botela bino mboka voilà vous comprenez donc pasteur faut la muka mikolo batu basaka susu ndenge bolingo ezalaka kalate soki mukonza monike batu babandi koliana abeti mesa a changer loi metala poani parce que bana basi bazangi mibali parce qu'il faut comprendre que église oyo ezo senga fona benga mama sous les baoba fona connecter ba jeune fille et pas mama sous les baoba. Na bala mibali et pas maman sous le baoba. Alouke la bango mibali. C'est comme ça la complémentarité de l'église. Tu peux pas tout fermer. Tu peux pas yomoko sala nyonso. Parce que mamie atalanga. Te momoni batu ba komi kolinga na boye. Yoko sa ni obi non. Appelez maman la danoise. Boke ndoko komisa ba komba kuna. Boye sa bango pe bien que. Ngai Australie no mtuna tindi. Boye na live together. Bo bengi ngai on a site de rencontre. Bien structuré. 0044. 74 38 03 16 23 au Zwingai to sololi un temps. Vous voyez comme Bobandi kokendo tia batabatu ba matoi. Vous voyez maintenant, vous voyez église zokende wa papa oyo tanga ye ko sala makambu alingine ta a minimiser mama lobaki ke ngana sala kangote abitenga fona ko lobaki sala maka. Nous avons des réponses naie. Dieu maintenant nous ouvre les yeux pour nous dire attendez, vous voyez là-bas, c'est l'impudicité qui règne. Somme! Hey! Toyoka! Ngana sukia! Ah, au moins, on a un service. Aïe, aïe, ko lobalo, pamarambo bêtise san. Et so sa bisona mawa, nande na zana ma misu. Ngana utiki na ekobiste na ngana tiki ngo kala. Nelo na jumwa si na ngama lamu. Auti na kindumba. Atiki yango. Aye na église. Azui moi sine malamu mais kindumbe bandi kolande na kati église mais c'est sombre ça c'est grave bandi obomo la likambo mukete partagez bon like na mona maximum de like soutenez la chaîne merci pour tous les abonnés au bozo s'abonner yom tout non s'abonner te s'abonner nzamba pambola bino na lingaki na 2025 ans na okota 50 000 abonnés j'avais dit ça et Dieu m'a donné ça 50 000 abonnés alors si na 2025 et sili 2026 attention que sili ba fekuna 2027 attention qui zamba osuka to comme na 100 problème exacté mais koko ma dia na 50 000 abonnés c'est déjà quelque chose de bien alors bon continuer ko liker mission vraiment merci na ba émission o ucho leka o ya papi message là où a cité bandoki et puis bozo quand ça papi message azokosa. Il y a des sorciers, Sabino vérité. Entrez dans vos maisons, priez. Merci na ba like botiene ba émission wana. Que Dieu vous bénisse. Na komi na suka ya émission. Na fa na ye ata umili mo famille yango. Omona mutu na mwasi na ye. Oko soit conscience te. Vraiment s'il vous plaît, Boyoki, pasteur ate ya batuka mili mo famille. O kindumba mili mo famille. O sala boy, pasteur o bakabola ba famille ya batu. Njoka eza nango bongo te. Eza bango mo ba pasteur. Nde ba pusaka batinda ba milimu mabe. Boya ko kabwana ba famille na bino pamba. Boya ko kabwana ba mama na bino, na ba tata na bino, likola ba prophétie na bangwa lokuta. Nde konanga ato kabwani na ndoki.
ndoki soka bia koloka yo même azana kuna na mbanza mwema aza kuna na luozi aza kuna na loja na katakokombe na lubefu na batetela soka bia ko ya koloka yo na poto ndoki ya koya siko tina nini ya kokangamba na bango enemi eza nde kobate na nzoto na makila na Yesu kokota na kati ya mikuwa na Yesu kobombama parce que ndoki ata kuto lobi na kolobisa tata na ngate ndoki nde place isusu okoti ennemi ake kofunde pa nzamba bi tu as vu ta fille tu as vu ton fils yo lobakini aimez vos ennemis pardonnez-les metala ya kansinga ennemi omonte fona pesa embata nzamba osali pa nzamba kena kana ba principe na akobi malibanda principe na ete abeti ombata paya. Donc ce n'est pas ça. Chercher la paix à tout le monde. Au moins ndeko moi si mobali ayebi ba te ya bango ebele kaka makamba ba famille nzoka des pasteurs da bango yemoko ekobiste mami kutu azaki mobali moi si abatu chi a pasteur Australino au moins nzambe aboya ko pesa bango même bana apesa bango bana te parce que ayebi ke ba koti na péché bazuli bala na péché. En tout cas esaninga mawa komona tata linga lela mais aza insensé tata pe azoba azo comprendre te que église na ye les églises ba démon comment nga na ye na tiki kindumba mais kindumba ezolanda nga na église na bato pasteur ate ya kabutu na moi mais bazo linga ye. Donc c'est la faute de qui? C'est la faute ya pasteur aza na milimo mabe. Wow. Vraiment bande konanga like émission partagée wana mama leki na bino international la danoise oya lingaka bino tango nyonso oya sepelaka na bino. Merci na ba soutien na bino, merci na bolingo oyo bozola kisa mama la danoise, merci na ba oyo baza touché balobi oui mama la danoise asengaka te tango asengi biso toza touché. Vraiment c'est gentil yo pe mutoti kali n'hésitez pas soko za touché parce que naza na besoin d'argent, je vais faire quelque chose qui demande d'argent, je vais même pas acheter une maison. Non, rien du tout, mais quelque chose qui demande. C'est pas ça. Non. Ils ont vraiment besoin moko. Oyo eza capital, oyo eza ki so busunginga nzamba kotika ote. Alors vraiment tu appelles au sungi mo muke ekozala bien. Voilà bande konangai soko za na problème, ozana likambo, ozana li solo, olingo luka solution, olingi po beta, olingo le kana chaîne, o sex o lo balikam na olingo pesa publicité na yo, boza bienvenue au Béni Mama la danoise et puis surtout ngala lingaka mingi qui célibataire au lieu qui dans l'église, o bande kolinga ba frère abatu eza malamu te mama bengana live together papa okene na église obandoninga ba sœur abatu papa bengana na live together to solola soko vandi na Europe na Canada na Australie en tout cas Océanie pourquoi pas yaka benga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 okozwanga to solola et puis ekozala bien. En tout cas à mon frère Mike Mulongo Schengen na katia mons na koyiko le kosi sembition te sana senga yo merci na o nyonso ozosala pona petite sœur que Dieu vraiment azala na yo. Bino so botikali des gros bisous. Bye. Merci.